Capage TV. Est-ce que TV vraiment ils a place pour résoudre les problèmes na biso? Ce que bien mutuana bo fancy ba famille bo solo ndenge kala ezaki mutu asali likambu tiba wana pena ndenge ezaki na mboka biso kala il faut ezonga kala na bon Capage TV. biso kala ezaka mwana ta ye ata na biki boye batunyo outi nango wapi faut pesa explication ce pour le bien té donc ba kotso na quarantaine neti ba coronavirus wa Capage TV. Pourtant, le vrai bonheur, c'est là où tu es. L'argent ne fait pas le bonheur, comme dit-on. Mais l'argent contribue juste au développement. Il y a Moutou, il y a Rossombe, Loko, Kolia. Mais le vrai bonheur, ceux qui mobile, il y a un bonheur parfait. Et Belé, il y a un bonheur, mais il y a un bonheur parfait. Capage TV. Moi, si nous surtout bien éduqués, on a beauty. Ba boti pena ba pesa ende ti biso boye oye pena ba biso soko ye na bêtise na yo suka na la barrière. Capage TV. Donc ce qui fait que ceux qui penda ozayi pena na bobangi ya ba boti wana, je ne pense pas que tu peux passer à la télé avec ta vie privée, avec la vie de ton mari, papa soi-disant ya bana na yo po oya ko voilà, que ça les émissions et puis que relater vie na bino mobimba ya couple et ça la kota mobali et ça la kota mwasi. Capage TV. Est-ce que les soki mwana na bali okobenga susu ba parents ou bien obenga su papa mwana na to kobenga su mwasi wana yo so relater qui déjà vie na bino même ba relation après. En plein cœur de Kinshasa, la capitale, un endroit chic et branché s'offre à vous. Parc au Prince vous ouvre ses portes. Lunch bar de tendance, boîte de nuit assurée par un DJ professionnel, salon impérial. Ici, la devise est le plaisir moderne dans une ambiance authentique. Savourez le plus extraordinaire mélange de haute qualité servi par un personnel impeccable. Notre adresse, 26C, avenue Chikapa, quartier Lodja dans la commune de Kasavubu, derrière l'ex-Zamba Playa. Bienvenue dans Capage Télévision et merci à Kouket Bar de nous prêter ces beaux cadres. Hein? Joe Mystique a illustré ça vraiment bien. Merci à Kouket Bar. Nanzela Maïka, tout droit. Sur le Hika Place à Batante, avant Koma. Na bakote ba briquine wana Kouket Bar eza quelque part wana et on aime te céder sur place ya kitoko yo bozo mona. Merci à Ron Kouket notre humoriste international et merci à Josué notre gérant de Kouket Bar et merci à tous nos téléspectateurs, nos partenaires, nos abonnés. On a Madame Mireille Moukeba qu'on va recevoir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue Mireille dans Capage Télévision pour la 1e fois. Bonjour Mireille. Bonjour Cynthia Kapachi, Airbag Général. Oui, bonne fête du mois de la femme. Hein. Merci, hein, à toi aussi. Bonne fête du mois de la femme. Mireille Moukeba, si tu peux te présenter encore à nos très chers abonnés de Capage Télévision. Qui est Mireille Moukeba? Mireille, dans ma vie quotidienne, je travaille dans une entreprise de la place. Je suis en même temps présidente de l'ONG Asovecor et trésorière dans l'ONG From Africa. Voilà. Asovecor, qu'est-ce que signifie Asovecor? Asovecor signifie Association de veuves au Kasaï oriental. Voilà la définition. Nous nous occupons particulièrement de veuves. Nous prenons la prise en charge aussi des orphelins et nous aidons nos veuves à se développer dans l'autonomisation. Voilà. L'entrepreneuriat à Kinshasa, c'est moi pas si pour nos femmes au Azali na iloko na emoko azo sala et tout par rapport il y a thème il y a moi oyo et okolobani Madame Mireille. Thème ya moi oyo basengi na ba maman nyonso ba telema pour ba défendre ba droit na bango. Je pense que code na biso ya mboka déjà code de la famille ezoloba que échanger makambo ebele. Kala to banda ko mona moi si po akende musala il faut mobali apesa yo autorisation. Moi si pour aluka peut-être à déménagement il faut mobali ndé alukanda pour akende. Mais ce que le code na biso échanger il faut ce que to yeba est-ce que na Kinshasa awa code wana penda est-ce que baza ko exécuter yango
ou bien ezali kaka koloba ndenge balobi na lopoto. Est-ce que na mboka mobimba na ba province na Kasai na ba Équateur na ba Bandundu, est-ce que baza ko exécuter na ba Kisangani, est-ce que baza ko exécuter exactement ndenge code na biso ezali koloba que moi si faut aller telema à défendre ba droit na ye, moi si faut azala émanciper, moi si faut telema pe asala sans que asenga même autorisation ya mobali na ye a occuper lelo kokota na bureau songolo pakala ko sala loko anga na domaine nanga nazalaki ngai moko mwasi na kati ya domaine nanga parce que nazalaka mingi na domaine commercial, mais lelo na entreprise na biso bakomi ko recruter basi mosusu parce que bamoni que je donne le meilleur de moi et que la femme peut aussi faire le même travail que l'homme. Voilà. Oui, est-ce qu'il y a parité à Kinshasa? Ah, parité déjà tozo kopesa mokonzi mbonga longonya parce que il y a déjà tout le monde moi 30%, tozo mon la ministre na biso ya économie azali moi si tozo mon l'Assemblée nationale Maman Janine Mabunda azali moi si, ce qui fait que tozo kende maintenant to comité peut-être à peu près na 30% il y a parité na katamboka na biso. J'espère que na ba jours à venir et que comme peut-être à 50%, on espère bien. Quelle vision que tu as de la femme africaine ou de la femme congolaise en général? Ah, la vision que j'ai de la femme congolaise n'est pas encore au niveau où Obisotozo Lukela, cause à la moitié émancipée et tout ça. À Kinshasa, peut-être Togoki Koloba 60% ou à 70%. Basi Bakoma Rotelema, Koluka, Kosala, mais dans la province, ce n'est pas le cas. Nous avons Kasai, Pona, Basio Baso Bala. Baso Bala biso kuna na ba 14 ans de chamois sazo bala, ce qui fait que même ndenge gratuité à scolarité les lots ils ont poussé batunyo so ba kende classe. J'espère que au jour ça finir quand ndenge na otu koloba siko yo moi si à hotelema à aucune classe pe to sala na ba résultat ya bien na ba jour ça venir. Moi si faut défendre droit na ye, moi si faut ye ba elo roni ko ça lobby avant nanda coûter ya zo zela libala to aswa basani, mais ndenge ba lobby gratuité de scolarité est commis partout dans notre pays, dans la Congo démocratique du Congo, mais bandi ke basi ba ko sala et ko sala bien. Voilà. À Sofekor et Banda na Mbujimai et siko lobby est commis partout. Initiative ezaki ya yo to yo za sous-présidente, vice-présidente pardon. En fait, initiative ezalaki ya maman nangai vu que maman papa na biso tikaki azaki mwa muke azali na 30 ans, vie expérience na ye ya kotika la veuve à bas âge na bana. Alors elle s'est lancée dans les activités commerciales et ça l'a que à l'UKP moyen à aider ba veuve mususu na autonomisation parce que moi sur azotika la veuve azo kanisa loko atikali makamnyo so ya mokili silipo na ye, donc elle ne peut plus rien faire. Alors maman banza ki côté les misaba maman wana comme ibanda na Kasai ko sensibiliser bango nanu abanda na ko sensibiliser bango depuis 2003 ndé abanda ki nini projet naie en fait vision naie ya ko créer ONG à Sofekor. Alors à telemisa qui peut ba veuve belé ba msusu pe batikala ki na bokono ya sida et ça là kazwa ki même partenariat na PNMLS a aider ki ba veuve belé azwa ki pe ba fond ebelé pour na ko aider ba veuve wana. Alors maman tika ki biso na mbula oyo utai koleka, donc on a nazo sala juste continuation ya oyo maman bandaki yangwana nasokene nango, donc par mémoire ya maman pe par passion. Voilà. Les lots au monde à Bassi à Congo, Bazola Tamaputa, le 8 mars, et puis communication, na ba fin fond, il y a ba commune Moussoussou, ezalité, tout le monde a ba initiative, il y a bon on dit ba conférence, kola qui sa moi cité mes anini, kozala moi ces anini et comme a vraiment té. Yo na Sofekor cause na ba idée wana et puis na ba initiative na ba ONG Moussoussou ba koki ko s'associer na yo pour na ko sala Moussoussou et bon agrandir ba descente na bino sur terrain. Oui, naza déjà travaillé na ONG Moussoussou place naza trésorière na From Africa yepe azana ba ONG Moussoussou il y a ko salier pa na biso, donc ce qui fait que biso déjà na Kasai to bandaki déjà sensibilisation ya ba maman oyo avant abanda activité moko il faut non to pesa un niveau to bandaki nanu na alphabétisation na ba maman on a toujours l'accès bango na ba prise en charge ya ba orphelin Moussoussou, donc na ba école Moussoussou o ezali ke bazo futa Minerval biso à Sofekor toujours futa la bana wana Minerval pour base à la moins niveau moko boye et puis ba maman wana base à la peine à niveau parce que aroki ko bandaka activité te soka yebi ko tanga 1 5 6 2
3 tina 0 t. Voilà, ce qui fait que à Sauvecorps nous aidons ces mamans à l'autonomisation, à une autonomisation, en nous prenant en charge aussi les orphelins. Même à Kinshasa, toujours ça la sensibilisation et à ba maman jusqu'à ce que toujours s'étendre dans le Congo démocratique Mobimba, parce que on ne fait pas que à Sauvecorps éthique à la rare à la carte Kassa et Tolingi et Kendepe et comme musica. Voilà. Et ça qui est facile dans le débit. Bon, c'est pas toujours facile, hein, qu'on soit gérer depuis qu'on soit charge à votre ma responsabilité, mon est bon au maman Siabandaki, et ça qui facilité, mais par la grâce de Dieu, on a osé et puis ça va, ça marche, voilà. Place au Bobanda qui ouara to moi que culture na bango ezara moi matata bo élargir ça rappelle la conférence par rapport il y a ba mabala ba mariage d'être na ba femme veuve bongo il y a ba obaye ba veuve siasika côté ya bango ezara ndenge ni ba organisation na bino toza obligé toté ya bango parce que ebele na bakasa ekuna déjà soki tozolobaka ka code de la famille ezali na kata français. Est-ce que na bamboka na biso tozosala la sensibilisation? Est-ce que na bamboka na biso kuna la province? Est-ce que tozo vulgariser makambo oyo tozo kosala na Kinshasa par exemple? Yango lelo na préféré ki émission ngo ezala na Lingala particulièrement pour ba maman na biso ya Kinshasa pe ba yoka. Maman ko telema lelo ateki nguba mais ayebi ko contete. Aébi peut commater. Donc à Sauvecorps ils ont aidé ba maman on a toujours sensibilisé bango, je venais de dire en gros tout à l'heure, on sensibilise toutes les mamans à d'abord commencer par l'alphabétisation. Toujours quand ça bango la classe, bazo tant que ça bango malgré notre fin fond avec nos faibles moyens, on essaye de d'abord donner un niveau à toutes ces mamans et puis ensuite de tozo kota bango na autonomisation. Donc maman to laksa ndenge nini ya kosala ta mususu chips banane, ndenge nini ya kosala ta mususu yaourt, ndenge nini ya fabriquer ba savon pour la maman surtout alekana ko saison ko mise en charge. Donc c'est prendre en charge, voilà. Bah imaginez to rokyo Joasiko. Oui, déjà naza na image ya ba maman place bazali to kena rapena ko kundola na se parce que biso to linga raté ba o ba otambola na mituka c'est bien beau mais ba oyo pe bota la pe passer ba owana donc to kena pena na suka kuna to négocier na ba école oyo ba ko pesa ba cours minimum to za ko futa quelque chose pour na ba maman wana ba lekana ko yeba quand même ko zala quand même na niveau, voilà. On va suivre ces images de à Sauvecorps avec Madame Mireille Moukeba et puis on va se retrouver juste après. Moi, je remercie d'abord Maman Mireille pour nous voir un peu le ciblé aussi. Il y a le veuve qui est en train d'étudier sans cahier, sans quoi. Il faut que prochainement, ils nous envoient un peu les documents et les stylos pour les mamans. Et merci, on a vu des images, on a maman bazotanga et tout, mais on a des sponsors, on a des partenaires. Oui, nous avons Froment Africa, nous avons M. Jean-François, Aza français, Aza depuis 47 ans. Donc, il y a des autres travailleurs, d'ailleurs, dans la fondation, je suis trésorière. Donc, il y a Alukela Bafon, Alukela ONG Bafon, il y a des autres jusque-là, voilà. Comment on appelle maman Mida, maman Denise et tout les petits images toko Joasiko, maman Denise Azaki sur terrain, à Sauvecorps, parce qu'il y en a qui koyambaye, ça la main. En tant que première dame de la République, tu as une obligation, il y a les délégués de maman Nabiso na aéroport pour nous soutenir, puis que yamba maman Nabiso, maman Denise Nyakero, ou azaki na kata Mbushimai, akendaki kota là-bas oyo ba maman ya Mbushimai pour nous fêter le 8 mars na bango elongo. Alors to délégué qui ba maman Nabiso, ba kendaki à aéroport pe bazala qui présent, voilà. C'est quoi eloko nini oyo mona kaya malamu na ba maman Congo pe na ba ONG misusu?
ONG na ONG nyonso tu ezali na makambo nango donc mutu azali na fondation na ye azali pe na ba vision na ye biso tozali wana pour na ba veuve non nous on parle plus de veuves et des orphelins donc on prend la prise en charge de veuves na bandi ke ba jour ekoya totala pe pour la violence faite à la femme ba violence ya est parce que tozo s'étendre na Congo démocratique mobimba oyo bazali ko sala pe bazali ko sunga ba veuve loko a biso tozali ko pesa bango longonya parce que le champ est très grand donc chacun mutu o asimbili boko asimbili kolo donc nous sapiment ko pe ko sokola elongité comme on le dit donc nous on a besoin bango nyonso tout mais tout travailler longo je pense que les choses vont marcher voilà. Moi si azela kaka mobali ya kende ko luka po ya ko pesa e moi si azali komituna na ko bana ndenge nini makamango ezaka ndenge nini na koteka ndenge nini mombo ko uta wapi na kotangisa bana ndenge nini Mireille Mukeboko ebisa moi si wana nyo azolanda osiko. Moi si oyo d'abord c'est le courage. Ouais. Donc c'est le courage, il faut avoir la détermination, il faut qu'on bandanase. Netinga na bandanase, soko Monique ngai penza na kokite. Zora yomoko nanu, c'est la personne elle-même d'abord en elle, il faut avoir la confiance en soi. Donc vous allez déterminer yeba ke ngai na ko sala iloko. Muto ko ebisa que tu n'es rien dans la vie à kosi parce que yomoko soko télé mobitali na miroir je peux arriver, je peux faire. Okobi m'appelle lo na balabala otengu balibanda basombi. Orobi m'appelle na babandi ban kamikate oyo chena ata la friteuse so ba tunyo so basala na ntungu yo bimisi friteuse donc bat ba omona ngo na friteuse ba donc oyo za un peu moins genre ndenge mususu ba tie moi nap oko sala mombongo na façon nyonso to ba bi mombongo pe kate za lokwa ngai fana na bureau bana na bureau non ba tu mususu pe ba bana na se ba koma pe ba patron lelo donc voilà. Et image maman Denise Otoko Tala Oyo à Sauvecorps qui n'a pas participé na piste à Sauvecorps le quoi ba maman ba veuve le quoi maman Denise a Kendaki Kasai na jour il y a le 8 mars sensibilisation et salema qui au niveau il y a gouvernorat dès que ba maman nyo surtout bazala wana moi si kombo maman akende koyamba en tant que première dame na biso ya mboka à Sauvecorps Kendaki koyamba ye voilà na ba maman nyo so ba otala émission ba ni la mususu ba ya pena Pierre na bango ba apporter un plus na Sauvecorps ba s'initier au ça ba on y a fato so ba image wana ba maman nyo surtout balingi ba porter un plus na bango na so yebisa bango que soyez la bienvenue tozali tozo yamba bino na à Sauvecorps nini Facebook na biso ezali à Sauvecorps ceux qui va betika à Sauvecorps ONG toza pe na adresse email à sauvecorps@gmail.com donc bakoki ko contacter biso na Facebook na biso to bakotine de la biso email to répondre à bango voilà. Merci. Maintenant, on va suivre les images de Maman Denise Nyakewa et accompagnée de Maman de Sauvecorps. Et puis, on va se retrouver juste après Molo pour conclure avec notre émission. Mais on a quelques questions à poser à Madame Mireille Mukeba. Suivons et puis on va se retrouver juste après. Merci tout le monde ba image wana et sali bien ba maman oyo bazali délaissé ba o bazomi tuna na osala ndenge nini ba bandaka ndenge nini ba kenaka ndenge nini bandaka na
soko za na 50 banda na 50 wana soko za na 10 banda na 10 wana et puis nzamba ocha maboko Mireille na kala to wana komona ba mama veuve ezalaka ba mikolo omona ka ba veuve ba mama mikolo si ba bota bana bakola mais lelo ki veuvage qui parle sous te oko yebisa na ba jeune fille nyonso nini ba oyo ba talaka te ke lobi ekozala na préparer déjà lelo ata mobali nanga azali mais fonga mona na mizwaka déjà en charge na dépendaka totalement na mobali te oko lo banina maman destin ezali nzambe oyeba te ntango nini molongani na yo aotika yo et tout ça mpona mwasi oyo aza na jeune azoyeba te soki asala ndenge nini je demande à cette femme ndenge baobi que code de la famille ezoloba que mwasi il faut asala même so aza na ndako ya libala aosenga sous permission na mobali te kala ezalaki mpo osala mobali il faut autoriser soki autoriser yo te osala te lelo ekomi code de la famille ekomi koloba ke mwasi akosala mwasi luka activité moko sala parce que soko vandi pe na ndako ya libala tozo souhaiter yango te de stamp pe nzambe mende mutu ayebaka lelo mobile na yo atiki yo ozalaki na activité moko te obandaki kosala eloko moko te atikela yo mpe lupangu te atiki yo na bana okosala ndenge nini il faut luka osala eloko moko boye activité ezali ebele ya kosala lelo bato bakomi koluka baactivité ebele ya kosala ozomona moto atelemi asalika bachips oyo soki banana atiango na basupermarché bato bakomi osala nguba oyo kaka oyo tomanda komona lokwa eloko moko nguba moto akomi kolongola alongoli baposo ya nguba atie na sachet atie na basupermarché. Moi je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours une activité à faire, une activité commerciale, une petite activité à faire. Moto ako créer petite et moyenne entreprise na ye na ndako même ezala formel même ezala informel okoza ape na bilamba no na ndako defisaka tomona bato mosusu aye na bureau aye kotikela wa bilamba azeli moi esili aye ko récolter mbongo na ye donc musala ya kosala ekoki kozala mwasi nyonso to azala jeune oko banda pe classe okoti pe na université okoti ata na ba université ya basoir oyo tokomi komona na moi ozoke musala ozosala activité na ona pourquoi pe okei na université songolo pakala okei pe kotanga koyekola mwa mukanda mpona lobi mwa background na yo ezala mwa epesa quelque chose parce que le lope va comme engagé bazo tuna yo qu'est-ce que tu as fait, quelle est ton expérience professionnelle soko za mukanda soko za na mwa expérience soko bana ipeka na se soit pe mususu pe bana kana sete mususu pe bana likolo ayeko amati liko abandi likolo amati makasi mususu pe bandi na se amati donc ça dépend ya chance ya mutu to comment on dit avenir ya mutu na mutu voilà. Merci Mireille Moukeba, toi qui es invité dans le côté na moi terrain moro ya mambo et talibasi. Tout le monde qui makambo ezaki pe moi kita mata, Maïkalambai, Peniel, basi bazoto sa sous mibalité. Moi si à Congo a commis pe capable ya rozwa caméra tche liboso, alobi pe makambo etali foyer na ye. Yo za femme de foyer et tout za la famille. Okoko loba nini moi conseil parce que lobi attend tout le monde qui photo ya Mike Kalamba et Bimaki, ezaki kutu cousine na ye ou petite sœur ta famille na ye mais et ça là qui malamu te na sûr que la minute soit na penyel monter me panzana ki ke mobali nanga abali okoko loba ni na basi oyo bazoza moi soumission exacte oyebi pe histoire Pamela na sûr que za kinoise oyebi pe histoire wana okoko loba ni en tant que maman ya mboka. Cynthia, premièrement je vais te répondre dans na ba position ebele. Donc premièrement ils ont un problème à l'éducation. Moi, si nous surtout bien éduqués, on a ba boti pena ba pesa indeti biso boye oye pena ba biso soko ye na bêtise na yo suka na la barrière. Donc aux en a tenté ya ko kala pe ton tozai ko kola ba Facebook ezala raté, ba WhatsApp ezala raté, ba na ebité ba Instagram ezala été. Donc ce qui fait que ceux qui penda ozai pena na bobangi ya ba boti wana, je ne pense pas que tu peux passer à la télé avec ta vie privée, avec la vie de ton mari. Papa soi-disant ya banana yo po oya ko voilà ko salele émission et puis ko relater vie na bino mobimba ya couple et ça la kota mobali et ça la kota mwasi peut-être ba msusu pe ba komi ko dérouter vie baninga et toki ko loba pe ba parents ba msusu pe influence ya ba camarades okoza nde tozana yo boye toza ba camarades comme ate mobali wana te boyete yo pe kaka salele émission tu vois donc ba msusu pe za influence ozotala ndenge muninga zo vivre te ya kende ke Chine ngape fona kende ya kende ngwazu ngape fona pourtant muna mutu azana tona ye les paniers circulent encore.
oya bala ki lelo lobi pe mususu obala mususu pe kuna tant oyo zo leka na ba vie ya donc sens même ya ki bo moi si on peut tozo mona ngo souté parce que avant bazali ko bala tu obeke kala bazali ko bala il faut ezala mwana ya kingani papa na ya yebani mama na ya yebani banoko na ye ba yebani nga na yebi kaka mwana ona il faut bala ye parce que na yebi ba boti na ye lelo e komi oye ko bali mutu na Facebook ozui otie na ndako oyebi valeur na été moi s'il faut ça n'a pas valeur mon boye parce que biso to ça ba bon tout alors il faut ça la peine à moi aux à la peine pédique ce que je voulais dire retenu autant la paix que makambo na ok mema est-ce que eko impacter na vie ya banate lobi eko impacter est-ce que le soki mona na bali okobenga susu ba parents ou bien obenga su papa mwana na to kobenga su mwasi wana yo so relata qui déjà vie na bino même ba relation après si tu as un coach mutu moko na musala na biso lelo akomi déjà en entreprise donc ce qui fait que so ki ngai na mema ki ngo mabe relation wana pe na mema ki ngo na nenga mabe to mususu pe na ko recommander mutu kuna na ko ba pe ke tala engager lenga mutu a rejoindre facilement parce que ba relation etikala bo ba relation wana même ba relation ka ya bo mutu ceux qui déjà au publier ki mutu wana oye na TV voilà au monnaie na TV donc ba moko oye na on TV parce que TV vraiment ils a place ya ko résoudre ba problème na biso ce que bengi mutu wana bo fansi ba famille bo solo ndenge kala ezaki mutu sa likambu ti ba wana pena ndenge ezaki na mboka biso kala il faut ezonga kala bon parce que kala ezaka pe mutu obanga po sa likambu et puis ba Facebook on est même biso makambo ebele vi na omo bimba ya couple na ona ya bolingo na onyoso oyeko etalon on la Facebook franchement soyons des humains na neka ya bomoto papa na ope mama na ba fa na TV bazotala biso kaleza ka mwana ta ye ata na biki boye batunyo outi nango wapi faut pesa explication c'est pour le bien té donc ba kotso na quarantaine neti ba to coronavirus voilà Mireille Bokeba au touché pour moi ya kitoko nazo kenanga ko libérer yo siko maman ya boti bana le peto koma ko bona ba mama boti bana mais azo tikela mobali bana to lobitela mususu ata so ba sambi ba tikela mobali mwana po parce que mokida onde koma so mobali ana net Afrique aso mobali ana ba avantage to na mbongo yene mbatikela bana est-ce que maman lelo o tikela mobali bana asa maman responsable. Bon, ça dépend na côté de la famille ndenge na yebaki kala moi na soza 7 ans cause ani ya papa na H moro boy moi na papa ko kozwaye ça dépend ya catégorie nini pe ba sambaki ndenge nini divorce na bango ba kataka ndenge nini wana ezla terrain moro très glissant donc tu as eu qu'au débattre en côté parce qu'on a évité na terrain nini d'entente ba yo kana ki pona mutu wana tika na bana soit maman za na ba moyen ya relier sa bana wana tia kozwa prise en charge ya bana te atiki bango pa papa na soit papa le bi ke yo tikala na balanga chaque fin du mois na obanda kotindela yo parce que ba maman mingi bazala na problème kaka nga nazo sala te naza na problème ya revenu na koki kozwa charge ya bana oyo te yango na tiki bango pa ba parents na ba patata na bango basalisa bango voilà libala lelo pe comme au koti mais après un temps obimi est-ce que libala ezali kaka po moninga sala ki photo shooting to sala ki suki na Vanessa coiffure na bois qui est Vanessa ma belle il faut qu'on ait la balle à toi et les questions à temps. Ah maman, et comme il y a des problèmes à comparaison, na kende ngwanzue, muninga kende ki Dubaï, ngape na kende France, ce qui se fait moni bongo yo po obité, ngape faut saler na soka sali teneti moi de la femme boy biso dolati ba pantalon, même ba mususu ko exiger ka ngai fona la tali puta, ngai fona chakabelo na bambango lo kwa sitia. Donc ce qui fait que tellement vieux comme il y a comparaison muninga nyo surtout fois somba pe mutuka obazo benga catch il faut ngape na sala bo donc tellement que comme comparaison et l'équipe makasi na monde lelo basi ba komi même basi mabala azolanda sou vie na ye ya foyer na ndenge mobali na ye azo éduquer et comme ya que la voisine nga kutu ke na Paris lobinga na ba école tozo kota pe bana ezo influencer bato makasi donc ke kota bana na ba école moko chaque vacances bana mususu ba kenda ba poto alors bana na ona ndaku bazo koka papa na bango to molongani na azo koka ko satisfaire te ba besoin ndenge bango bazo monela. Alors ce qui fait que basi belé ba communauté cause la révolter ba mususu ba comme lunga ba kene ko tal ailleurs pourtant le vrai bonheur c'est là où tu es. L'argent ne fait pas le bonheur comme dit-on mais l'argent contribue juste au développement ya mutu ya resombe loko ko lia mais le vrai bonheur ce qui mobile wana zo peso bonheur parfait et belé pe ba na mbongo mais ba na bonheur parfait. Voilà.
Merci Mireille Moukeba, c'était là une interview spéciale avec toi et quelques mots gentils à la femme qui t'a suivi aujourd'hui dans Capage Télévision et à toutes les femmes du monde. Nabato Nyon Sokara en général au Balandi on a Capage Télévision. Bon, on a opé ça mon na lingala, puis on a opé ça na maman na Mbushimai parce que l'un des bases nanga. Au fait, na ba maman nyon surtout il y a Congo démocratique nazo senga ba revendiquer ba droit na bango, ba telema pour na ba droit na bango, ba landela pe code familial wana pe et osunga parce que code wana ezaka na français te ba luka pe ba yeba makambo za code wana moi si lelo pe na code na biso familial ba komi ko ba ke moi ça ko sala donc yeba tala te mususu zo banga papa na ndaku asenga permission oui mais papa ata sengi permission asenga te akoki ne pe ko sala akotelema na epe aluki pona déménagement kalezalaka papa il faut aller au bakaka to déménager mais non moi si mon père côté m'a pas déménager accueilli na épée donc aye baba droit na ye moi ça Congo aye baba to belé ba yebi ba droit na ba on te baba ndika que le 8 mars c'est ça comme ko la liputa mais droit na ye moko azako ye bangote et puis moi cet élément na muke azako zwa na muke ba parents bazako salisa ye pour que des classes atanga. Donc, je demande à la femme congolaise à qui ne peut classe, à ça la moins mise à niveau. Même si vous avez diplôme d'état, mais sur à côté de soir, à rezoir, car malin mais malin mais père au coma. Donc, baba maman bani ba mumbushimai, ba mukasai oriental, ba maman bani ba sauver corps, dîner l'autre toi ce qui dit la manzan tenta, bois munu dîner toi nous toi nyamamum panda, te tout dîner nous. Njila au moins boani tu ya kumpala à sauver corps nya tungulu kamuvu vision wetu wa président tu et tu maman espérance kan kolongo nya tungulu ka ni tu ya kumpala ni tu ensama lo abu ni toi ce qui tu lo wa yo abu ni munuji à nous bikala netu matuko nsura tu d'une activité nous du koku hanu du problème nous du nous tu bikila tu tu résoudre mal en tout cas tu ne le toi ce qui tu lo abu imanai kanu chokito ikalai bianza mu bianza twenda musango. Ouais toi. Ouais toi. So moni facho zo moi loko eh. Omoni ba maman na pe baza kuna bana besoin ba yoka pe moi munoko wana et ça bango bien. Alors ceux qui yo ozalika ko pe sango na français belé pe français on peut moi kokoso voilà. Merci Mireille Moukeba, c'était vraiment un plaisir de te recevoir et merci à Koukel Bar de nous recevoir en tout cas. Merci à Joe Mystique Mouteba la prise de vie et monsieur Zaki Kitoko Serra et salut biso vraiment bien. Prochainement tu Yambassou Mireille, bon mon numéro expérience micro à Capage Télévision et Colisi Maloba Mireille hein. Joe. Encore une fois on va le toquer Amélie pe maté donc tu vas nous regarder la analyse peut côté la pour mais à répondre biso positivement et puis Kitoko merci la Mireille. Merci beaucoup. Na pesi mbote na musika grand frère na Kara Moukeba na Michel Moukeba bango baza Anto Moukeba Brigitte voilà donc na pesi bango mbote belé pe David Moukeba ouais honorable kasi Brigitte na pesi déjà mbote voilà na pesi pe mbote na ya Lili badi banga dans na suki wana. Merci en tout cas pour Nalelo, tous ceux qui ont beau s'abonner, beau partager, beau aimer l'émission Nabiso. Bisous, bye, à la prochaine. Capage TV.